Ancien directeur de cabinet et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon amboka Vital Kamerhe azali lisusu na prison te uta mokolo ya lobi azali déjà libre cour de cassation auti ko faire bénéficier na liberté provisoire pe akofuta bongo amende ya $500,000 pour na yango population congolaise pe ba réagir par rapport ya liberté brusque oyo pour na bango ba sepe na yango te surtout na période où tozali ko prôner état de droit sengelaki mbutamutu Vital Kamerhe afana na prison a consommer ata moitié ya peine oyo bakatelaki kasi ko bimisa brusque boy mingi ba sepeli na yango te bazalaki na micro na biso mokolo lelo ba réagir kasi sengeli ko ba peli susuke côté ya dossier matata ponyo par rapport ya ba immunité na ye kozongisela ya yango ezalaki bongo pe ya koloba makuna na sénat na plénière ya lobby ba beteki lisolo yango kasi Modeste Bati Lukwebo atelebelaki yango pe alobaki azali kozela document oyo kouta nanu na justice pona ko permettre na bango ba procéder na kozongisela ye ba immunité na ye procès Rossi Mukendi esengeli ko yeba ke Major Karine Lokeso ministère public ba sengeli peine à perpétuité ye na ba ko accuser na ye pe lisusu ba sengi na bango ba futa $11 millions. Il y a dommage intérêt pour la famille ya Rossi Mukendi pe na structure oyo Rossi Mukendi azalaki ko gérer wana ezali quelques sujets oyo tozali ko développer ngai na bino na édition ya mokolo lelo mardi 7 décembre 2021 on a un plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino madame. Kaka ndenge na na ebandeli ya édition oyo mwana mboka Vital Kamerhe azali ancien directeur de cabinet et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali déjà libre pe alekisaki butu ya liboso lobby na ndako na ye na libota na ye mobimba a bénéficier bongo na liberté provisoire oyo uti na cour de cassation pe lisusu akofuta bongo amende ya $500,000 pour na yango bolanda ba détail awa na reportage oyo. Président Union pour la nation congolaise UNC a joué liberté conditionnelle mokolo lobby 6 décembre 2021. Décision aux à cour de cassation et à République démocratique du Congo. Quelques heures après annonce yango soit vers 23h heure ya Kinshasa, ancien directeur ya cabinet ya chef de l'État a regagné qui domicile naie et sikawapi Alexis Butu naie ya liboso na entourage ya ancien président ya Assemblée nationale. Décision oyo ya justice ezali bongo ya malamu. Président Nabiso azali déjà de retour et pas inaye depuis hier vers 23h. Sikoyo tokoki kaka kozala satisfait na stade oyo tokomi mais ezali nanu nyonso te donc tozali nanu ko soutenir que leader Nabiso azala innocent. Ndenge atalisaki sous l'anonymat moko ya ba proche ya Vital Kamerhe mokolo ya lelo mardi 7 décembre 2021. Pour Jean Bodon Mayo Mambeke cadre ya INC Libération Oyo et Sendeli ezala célébré na ba militant ya parti ba membre ya INC bazali na droit légitime ya se réjouir na libération conditionnelle ya président Nabiso national Vital Kamerhe obligation ya rendre grâce na Nzambe pe ko féliciter cour de cassation pour na humanisme na ye tozali ko senga na ba collègue ya union sacrée de la nation ba sur bloc derrière chef de l'État ndenge akomaki Jean Bobin Mayo et c'est dit considéré par ailleurs que caution moko ya $500,000 et sengeli e futama na président national ya INC avant à bénéficier de la libération conditionnelle Yango. Pour le rappel, ancien directeur de cabinet, il y a président Tshisekedi, à mon avis, bongo peine naïe qu'on la réduite en appel na 13 ans, il y a des travaux forcés alors que Azalaka condamné à 20 ans na première instance pour un détournement, il y a des fonds, dans le cadre, il y a programme, il y a 100 jours, quand c'est signé, il y a appelé sous-souke. Ça va source, liberté provisoire, où ils allaient dû na état de santé naïe, où ils allaient se dégrader chaque jour, pour ils allaient très critique. Quand c'est un milliard de Congolais mingi, bazu yango na ndenge ya malamu te pe balobi te et sengela qui a purgé peine naïe na ndenge sengeli par rapport ya ba fait oyo bazala ki ko reprocher ko libérer mbangu ndenge salmi boye mingi na kati ya Congo ba se peine na yango te kasi sengeli ko ba ke la loi est dure mais c'est la loi Kinshasa et qui partout. Population congolaise va réagir par rapport à la liberté provisoire. Il y a mon amboka Vital Kamerhe. Bazali bongo awa na micro ya Peggy Ilunga. D'ailleurs, dans le bac yango, na CP manda bimi,
asepela bonne année na bana na ye na libota na ye na famille na ye oyo justice congolaise azosala mpona nga epesi soni makasi mingi na communauté internationale. Même si balobi ke a négocier na justice, mais ko négocier na justice na moyen nini ndeko na ngai tozala nanu tozala ba congolais tolongwa na kolala na pongi tolamuka nga mbesi de grâce yango fu totala na na tanini na mutu na lobi ya ndeko na nga na mutu ya yibi mbongo ya bana kelasi est-ce que mutu ya modèle wana bokopesa ye liberté provisoire na mutu lokola neti toloba bon na ndenga respect papa na biso Vital Kamerhe, même si bolobi bopesi mesure de grâce à négocier na gouvernement, mais yaya totala lelo mbongo ba saute mouton to bénéficier nango le côté totala lelo autant de millions oyo ya zui, même si ba pesa ka mesure de grâce yo zo pesa kaka na Willy Bokonga na Vital Kamerhe et bongo peuple congolais ozo pesa nini ndeko na ngai tika kobeta lisola Thompson ezosalanga pasi biso tokoli na Kinshasa oyo tobokwami awa. Moi j'ai né grandi à Kinshasa, totikala jamais komona moi Thompson ya mukie boy bapapa oyo babokoli biso so tobanda kolia Thompson te biso banda kolia mabundu tokolia Thompson mpe ya mikete ya minene tala Thompson bayeli bino moi mikie boy Thompson wana soki batiango na commune neti ya Tchango est-ce que kokoka eloko oyo président de la république asali epesi soni ekitisi même na valeur ya justice congolaise niveau international, même si ata balobaki investisseur alingaka ya atia mbongo ne na justice oyo ya modèle oyo akotia yango na lolenge nini likambo ya Vital Kamerhe lobi ndenge justice ebimisi vraiment en tant que peuple et en tant qu'individu en tout cas c'est peut-être parce que le Kamerhe azaki un problème, il y a détournement de fonds publics. Puis azaki condamné en première instance. Mais si on dengue ko de kaso bimisi mais toujours comprendre que justice yango ya mboka ya biso ezako tamula na ndenge nini. Ezako tamula na deux poids et deux mesures. C'est-à-dire que le quoi Vital Kamerhe azaki motomuna na kati ya mboka odo tu sais pas bimisa mais bon basala makama mina mike na niveau ya makala kuna. Pourquoi pas ko bimisa bango mais toujours comprendre que bon abimisi na cadre nini malgré liberté provisoire, mais tu as la liberté provisoire et comme toujours acquittement total na kati ya mboka oyo po tomona makambo yango ezo le kanamboka na biso awa terme liberté provisoire mais comme la liberté totale mais babimisi na angle nini bosikoyo et ko décourager même le peuple bongo étant de droit oyo chef de l'état apronaki na kati ya mboka oyo ezali wapi pona kotaka ndema kameza kotamba na kati ya mboka oyo amo ateke quelque part et puis état de droit yango ezako ba c'est parce que même en tant investisseur ba koyela ndenge c'est parce que to kanisa ki peut-être que caméra ko ça ne fût que 2 ans 5 ans parce que pour ebangisa ba o musu batikala parce que pour te dire que tozali na mboka to zana deux sortes bakuluna to zana bakuluna bala mingi to zana bakuluna ba cravate wana ce soit des kuluna à cravate ba politiciens de kuluna. Mais nous on croyait que justice c'est qu'on rendre du bon service et permettre au peuple quand même à évacuer. En tout cas, dans la RDC, justice c'est ali. Mais on doit toujours kenda oyo. Oyo comme oyo bakangi moto lobby lero lobby azul liberté provisoire. Dans sa lokola Willy Bakonga bakanga qui a un problème de blanchissement d'argent à niveau à Brazzaville d'avoir traversé. Et puis le premier problème d'avoir détourné mbongo à gratuité. Mais Willy Bakonga a 3 ans de condamnation. Lobby Willy Bakonga a bémissi et puis porté disparu. Jusqu'ici, toujours comprendre. Donc, c'est parce que nous avons wapi, même abisso la politique nini. Donc, moto peut-être qu'avec lui, ça pouvait aller. Ayaki de démocratie à bien, étant de droit et puis tout le monde a en tout cas pour le moment, au niveau du Congo, avec la justice, ça ira. Mais pour la commande un dossier à Vital Kamerhe en termes de liberté provisoire, qui revient en termes normal liberté totale. Est-ce que toujours qu'il y a un peu plus de bongo ba mususu wana bakobanga lisusu ndenge nini yambonalo banazolo baboye naza très déçu na justice mboka na biso Congo. Nous étant que peuple nous sommes très déçus. Biso to kanisa kike quand on nous parle de l'état des droits et ça là qui est là comme biso ba peuple to se soulager le petit peuple mais tozo mona lelo oyo ezanango ba mascarade eloko ba scénario eloko moko ba osala ezalité
na regretter ngai na opinion na nga étant que peuple congolais outa na botama na salate esika mon côté. Je me débrouille avec mes enfants, batanga tout ça. Mais lelo oyo boyebisa biso état de droit to moni que non bato bazo yiba mbongo à l'état bazo kangama et bato mususu bakoya na sima bakozala na bobangi po bayiba. Mais to moni lelo vraiment désolé. Naza vraiment désolé. Comment on a que non muto bolobaki ayibi mbongo à 100 jours. Même si balobaka il y a mesure, il y a grâce, il y a présidentielle, mais il y a lelo ezali vraiment échec. Quelqu'un au balobi na ye azana 20 ans de prison ou asali na ata 3 ans ata 50 bo libéré ye. Donc na mboko yo état de droit eza faible. Inutile kutu na continuer koloba. Je suis très déçu. Et que si madame Kolmorote, donc biso to ba nyama na bango, babo makala mokili ba po ba sepela. Ba nyaka kaka ba mbong, ba yiba kaka ba mbong, muto yo bi ka avant de 20 ans, pas même 3 ans au tie libanda. Bon le coup la yibi au BBC, akoyebi su ko yiba su ko leka. Ngana le bilo boy ba cause, bo na mtima pasité. Bo luka moye bo makaka biso nyo to kufa, mokili tika la bino. Mokili tika la bino. Ba bota la bino sepela. Bo su bana la bino mo tima bana mboka. O biso bana, bazo telenga la gida mokili ya Nzambe. Tala mama le ko la nga mama koko ko la nga. Est-ce que na ta ko teka? Mama koko ko na téléphone la ndaba na ba sala. Bana nga ba diplômé mais là bo so sabe zate. Na le bilo bo so ko ka tika. Ba o ba zo yi ba ko ke musala ba sala. Fati so ko ka papa tika mwana nga so boni so simba te tika naza mama na yo oyo zo sala oyende po bo mabiso mwana nga libisanga naza mama nazo lela kameko yibi bongo ebele kameko yibi bongo ebele tine kameko sala kata prison makala kameko sala kata prison makala mais kameko zo sala azo sala bamo akosonga te eza ba chien na bino bozo sala eza ba chien na bino bozo sala soko mo mete ya tika to vanda ngana moni boy bodu kaka moye bo sola Nzambe po na se Nzambe azate ka bino abo makaka mo kitokufa comme ça bino tika na basi na bino na bala na bino. Lobby na Sénat débat ezalaki sur remise ya ba immunité ya mwana mboka Matata Ponyo ancien premier ministre kasi Modeste Bahati Lukubo oyo azali président ya chambre haute oyo atelemelaki yango pona kolobaki bazali kozela document oyo kuta na justice pona e permettre na bango ba procéder légalement na kozongisela ba immunité na ye ndenge esalemaka selon ba règlement na bango bolanda ba détail na reportage oyo. Na plénière ya lobby na Sénat lisolo ya ba immunité ya Matata Ponyo pe ezalaki na kati ya plénière yango sika pe Matata Ponyo ezali ko réclamer ba immunité parlementaire na ye rétablissement ya ba immunité parlementaire ya sénateur Augustin Matata Ponyo pe autorisation na ye ya kobima libanda ya mboka ezalaki na kati ya plénière ya lundi 6 décembre 2021 na Sénat. Réagissant à bas propos ancien premier ministre Matata Ponyo oyo asengaki bureau et rétablir l'immunité na ye après que cour constitutionnelle oyo a déclaré qui incompétente pour ne juger ye. Président du Sénat Modeste Bahati Lukubo a s'opposé qui na argument wana selon yango albete tozali na saisité na cour de cassation ni na procureur général près ya cour yango alobi lisusu ke ezali na non lieu moko tozali en droit administratif soki ezali na non lieu moko ezali toujours na document moko oyo landaka pour na ko délivrer yango tes collègues na biso azala na kimia deke tokozwa document wana oyo ezali kotalisa non lié na dossier oyo ba immunité na ye ezalaki levé na minute wana automatiquement a recouvrir ba immunité na ye nyonso pe tozali na document wana na maboko te jusque là ndenge a déclaré ki Modeste Bahati Lukubo. Pour intervenir précédemment sénateur Matata Ponyo a estimé que dès que cour constitutionnelle a prononcé qui arrêt na YEP cour oyo a signifié qui na Sénat bureau et sénat qui a joué à disposition non seulement ils allaient s'imposer pour nous permettre na à recouvrir ba immunité na ye ba juge baloba qui était dossier ils allaient clos arrêt ils allaient signer séance tenante dans l'assemblée il y a ba juge il y a haute cour ce qui te tuni question en haute cour pour nous yeba quand est-ce que ba ko connaît la bureau il y a Sénat pour un rétablissement de l'immunité parlementaire et l'autorisation à sortir court à l'objet au moment où a prononcé qu'il déjà arrêt naïe
pe arrêt yango ezalaki déposé na bureau ya Sénat ezali ko appartenir na Sénat nde aza ba disposition nyonso oyo ezali ko s'imposer parce que dossier ezali déjà clôturé ndenge atalisaki Matata Ponyo. C'est qu'il faut rappeler que na arena ye a rendu le 15 novembre le Cour constitutionnel a se déclaré qui incompétente et a juger Augustin Matata Ponyo. Donc bal etikali na bureau ya Sénat pour na kozongi cela ancien premier ministre Matata Ponyo ba immunité parlementaire naye pour et permettre naye à vaquer la mouvement naye librement. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Ministère public a sengi bongo peine à perpétuité na Major Karine Lokeso pe bako accusé naye par rapport à meurtre ya activiste des droits de l'homme oyo Rossi Mukendi et salama ki bongo na procès oyo ezalaki mokolo ya lobi bolanda ba détail na reportage. Na procès pour dossier ya Rossi Mukendi sengi ko yebake ministère public a salaki réquisitoire na ye ya audience ya mokolo ya lundi 6 décembre na procès Rossi Mukendi ba partie civile bango pe ba plaidaki. Na suite ya réquisitoire yango ministère public a sollicité na cour militaire ya ko condamner Karine Lokeso pour na meurtre par participation pe na peine moko ya perpétuité. Côté la partie civile, bango ba sengi paiement ya dommages et intérêts na hauteur ya 11 millions de dollars ou 9 millions et kozala pour la famille ya Rossi Mukendi pe 2 millions et kozala pour un mouvement citoyen debout congolais structure ou Rossi Mukendi abandaki ko diriger. Ba parti ya ba provenu oyo bango ba plaida quitter mokolo ya lobi lundi kasi cour a renvoyé ki affaire yango pour na mokolo ya lelo mardi 7 décembre 2021. Après réquisitoire ya ministère public parti ya Karine Lokeso ba promettre ko zonga na ba moyen de droit pour na ko démontrer que avis ya ministère public ezali correct té. Violation ya consigne oyo Karine Lokeso bazali ko reprocher ezali ba fait ya kala ya marche au cours na yango Rossi Mukendi azwaka liwa. Général Silvano Kasongo lors ya parade a interdisaki formellement na ba usage ya ba munitions létales. Ba provenu mususu Tokis Kumbo pe Bivoile Makiadi ba garde du corps ya Lokeso bango pe bazali respectivement condamnés na servitude pénale à perpétuité pour un meurtre par participation en tant qu'auteur matériel pe 10 ans la servitude pénale principale pour la violation ya ba consigne. Rossi Mukendi 36 ans à Koufaka le 25 février 2018 par balle à Kinshasa alors qu'il avait participé à une marche pacifique aux accords organisés na comité laïque et coordination pour réclamer le départ de Joseph Kabila Kabange et puis organisation de l'élection. Dossier à suivre. Toujours Mokondi Yamasolo Betesco azali wana pona servir ba congolais avec ba chips o ezali na goût ya ko sakanate keba ezaka na coin ya venir na boutique aux Amobimba. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo. Betesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yelo ka malunga ni na golia ezali ba snack oya Betesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso
ezali ba produit Betesco ou moins nakata mesa oyo que variété ya bagu oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisa ozali kotia elenge ezali kobakisa ozali kolia gu ezali komata yango babenga yango cloutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Betesco biso toyoka wana poto sunga poto créer habitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Tosuki sa édition oyo na bitambola tambola moko ya ba élément oyo to proposaka bino pona kotalisa bino ba réalité ya Kinshasa et singeli ba ke mikolo oyo ba congolais bazali ko souffrir na transport na ne ya ko sakana te difficulté ezali makasi surtout pe les sous ya mabe ezali ke ba chauffeur bazali ko sala hausse de prix ba trajet ya ba 500 bazali ko komisa yango ba 1500 ba 2000 pasi pe mawa constat ya pegi ilunga na ville ya Kinshasa pona mokolo ya lelo bolanda Mikambu ya hausse de prix na bandeko na biso ba chauffeur ezali kopesa pasi pe mawa pour des périodes oyo boyebete bato batambolaka mingi surtout pona koluka mbongo boyebi situation sociale ya mboka na biso ezali malamu te mutu na kwena ye azali ko baluka na bakwen pona koluka ndenge nini ya kozwa quelque chose pona kobikisa libota pe boyebete tozali ko kende na ba fête ya fin de l'année surtout na ba parents mingi esengaka kolukela bana biloko ya kolata kolukela bango quelque chose pona kolia donc mutu ezalaka na ville ya Kinshasa kasi niveau ba chauffeur bazali ko doubler voire même ko tripler ba prix ya ba transport ezali ko pesa pasi pe mawa okomona course oyo ezalaka 500 francs kolongwa ndeti quartier 1 to kolongwa Kingasani tina zando bazali ko belela yango na ba 1000 francs 1500 voire même 2000 ya pasi pe mawa ezali ke même course wana oyo na ko kende bozali ko futela yango 1000 francs to 1500 na ko zonga na yango tango bazali ko belela na ba 12 heures tango bazali ko belela na ba 10 heures au mona ezongi na 500 francs kasi soki bokomi kaka après midi 15h, 16h, 17h, 18h, ba misusu bazali ko kende tina ba 2000 francs kolongwa zando tiki ngatani ya suka alors que course wana ezalaka 500 francs et petit passe pe mawa to kitisa ki micro pe to tunaki na ba chauffeur nini etindaka bango basala makambo ya boye kimotema mabekaka to ba bombe ba melaka bon eza problème ya ba receveur na ba chauffeur te bango bazo luka soko tali bo bima victoire sortie ezate pona bima yolo médical c'est tout un problème. Kozonga boye pona bima mpono bima 12e c'est tout un problème embouteillage non donc ça la mal à l'aise bakokanga bango tracasserie leki en plus l'exciter la embouteillage soko beta 8 tours okosuka na 5 tours na journée soko beti calcule ba tour de mo pesa versement ezate eloko toyelelo za banzela ezate nzela oyo aponga biko bima première eza passe embouteillage à tout moment bafungola biso baraccourci banzela kati po de façon ke tobula lese toza mpe baparent toyelukela bana tozosala yango mpona pasi mosala eza te na mboka yamoni ke todebrie moke na bamituka os debrie eza dire embouteillage banzela malongo eza te po baraccourci nyonso efungwami tokozonga biso na ligne normal bon ba 1000 fois ezala yango tala kaka batraje mpe tokendaka oyo eza kere esalaka te eza lokola ya leta kazi carbon fele aye yango il y a question hausse de prix mais tout ça musala muso na ba 500 journée muso ele ga 500 journée me matin ele ngina ngo abo bon hausse de prix ezali to sala ngo vraiment te mais ce hausse de prix ezoya par rapport à banzela na ba embouteillage dès nzela bongolo eza mabe ki mwenza eza mabulu donc nzela ezate partout tant que biso c'est l'argent so c'est à 2 heures du temps na musala transport za okanga mesika moko yebisa ngai osa ndenge ni tochaka hausse de prix pour nini wana nde eza mabe kaka ya biso ba chauffeur nakoki kokondane po en tant que chauffeur ngongo bazobelela 500 francs pascal mais ele okoma na pokwa mbongo na mabele ava okota mpe bozowela na biso moko ya population mpe toza victime po soki balobi ke transport ezalaki na 500 soki bamatisi yango na 1000 francs boboyi komata ekozala mpe malamu
quelques clients pe oyo basufraka na likambo oyo bango pe bazangaki maloba te babakisaki boye kana bango na ba roulage zo mona bien que batie 3 ala kanga ya ticket pour na 500 ate abombe kingasani à victoire 1000 francs roulage avec talaé mais ezara 1000 francs et comme ezara 500 comme 1000 francs bazo talaé okanga teta de droit akwese bango bala na kokoko na bango kaka bongo on va la température so mbula ba mati na bango soki mo ibe transport passe ba mati supri na bango neti boye ba 3 liboso po ezaka 2 mais bato wana bapesi ba 1000 francs en l'air de 500 bango ba mboka ebonga to mboka ebeba ba chauffeur wana mitema mabe tala papa chauffeur na roulage baza ndenge moko tokondana ba roulage te po ba chauffeur pa sala ba mabe mingi musala ba sala ba chauffeur apesa ngobe mbongo tane siko tala bu maka mabele ki mingi na mboka kimuto mabele ki mingi na oyebisa boya asala ba unité ya sika o banda ko filer ba chauffeur oyo akotino ko nga client ayeba ke to futa ba 1000 francs banzela milai et comment ba 1000 francs ba demi Dakar banzela mi couser pe comment ba 1000 francs 500 papa oui prix bien te on ti kinga 500 mais bango kimuto mabe ko so 1000 francs yebisa gouverneur Argentini a créé unité ya sika o bilongi o bango ba bilongi na bango te ba vanda lo biso boye ba client po basa nini bakanga ba chauffeur ki mutemo mabe bani papa ba ni bilongi o mo bakanga bango ezalaka te fo bilongi ya sika mboka vo mbe changer bilongi ya sika fo kota tanke bilongi ya kalezali mboka eke liboso te même ba roulage o ba tshaba ba place mususu ba mesani limesana tala na leta so limesana ezali mboka baby l'état mesana na mutu te eza anormal parce que ba chauffeur eza be faute na bango te eza faute na bango te vu que l'état na biso ozona précaution qui otia ba mituka na moko ebundisa bango koso taleli ba chauffeur pe ba souffrir vu que banzela pene eza malonga te chauffeur arobo mene 500 makangami na embouteillage pendant 5 heures du temps 6 heures du temps yango e causer ba problème yango mona ba bombe MC na tongo pour musu na butu pour mususu banzela eza pe ya mabe ba embouteillage eza partout kaka ndenge balobaka ennemi ya congolais ezali kaka ye moko congolais ndeko chauffeur ndeko receveur yoka mawa po ete baye oyo ozali konyokola bazali bandeko na yo mingi pe na kati na bango batata mwasi na yo bazali misusu pe na basheri na yo ya kala bazali oyo ozali konyokolaka air nyonso na komatisaka transport kodublaka to pe kotriplaka yango mbongo wana ezali motoki ya bato ntango ozali kozwa yango injustement yebake nzambe azali juste juge oyo akokata likambo oyo bien na yo na ba client lobi ekoleka lelo. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez que le NB News, première chaîne d'information en continu na Lingala. Tout allez que sala musala kaka pour nous servir bino pour informer bino ndé ezali devant na biso pe to sala kango d'une manière très très professionnelle. Merci na rédaction ba warrior. Oyo tout allez toujours wana pour nous informer bino ndenge kaka bolinga ngai na bino tokutai mikolo ezali koya lobby. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino